Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. Eza yanga bino se Rebeka na Eli Susu, ko partager na bino parole du Seigneur. Jésus de Nazareth. Abato kota na bino na kati na parole, tozonga na bino na Bible ya Romain. Je lis Bible ya Romain, na otanga na 9, tina 11. Et ce qu'on continue aux Alpes malam, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Pour tout ce moment, on a maboko na Nzambe. Yesu azali kolo pamba te Nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema mpe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika. Ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo mpe soki olobi yango na miso ya bato, Nzambe akokomisa yo bosembo mpe akobikisa yo. Pamba te ekomama boye, moto nyonso oyo andimaka Nzambe akoyoka soni te. Amen. Ndima Nzambe, Nzambe oyo nazoteya yo, Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Bolimbisi, Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, le créateur de toutes les choses, mokonzi ya l'univers. Ndima ye na motema na mobimba okoyoka soni te. Toki Nzambe bolamu apambola bino, totika moma ona maboko ya Elohim, asunga biso po yende lisungi na ye eza malamu mingi ke biso moko. Na bonde na kombo na Yesu esika oza gumba mitulo banzambe lobelanga, pesanga compréhension ya parole ya lelo, ya mateya ya lelo, pesanga compréhension ya comprendre oyo tie kati ya mwana na yo ndeko na ngai ya mwasi. Nzambe asosolisa yo, yo pe bondelaka Nzambe afungolo matoyi na yo ya molimo. Oyoka mateya te kabiyoka yoka. Oyoka mateya na lisungi ya molimo mosantu bonde na kombo na Yesu Masiya. Nzamba Bosantu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur de toutes les choses, mokonzi à l'univers. Tu es digne, Seigneur. Merci pour ce matin. Tu nous accordes cette opportunité. Ya roya liboso libota na yo papa ya ko parler na kombo na yo. Nzambe abomo to pamboli kombo na yo. To tomboli yo Elohim. Na vie na biso, na bandako na biso, na vie ya bana na biso. Toza reconnaissant. Na bola mosali biso. Nzambe totiki moma oyo toko partager parole pe connaissance au tiakati na biso na peuple na yo pesa biso bwani ya kososola nde mateya na yo kolo na molimo pe pesa vie pesa biso Seigneur makasi ya kolobela yo pe mayele ya kolobela yo Nzambe po kombo na yo eza tellement monene olobaki zwa kombo na nga bomema ngo partout même esika ekotaka te ekota Nzambe zwa contrôle mateya oyo bayeba kozonga na ndenge malamu epesa bango vie. Oh Seigneur Jésus, bakozongo kolo na feke ekomela bango libakutu bakende nango so quelque part tika bamona yo pe na ndenge nyonso. Na mibombi nga moko na makila na yo na finiki elongi na nga na makila na yo pe na bombi ba video nyonso na makila na yo. Zwa contrôle bandeko na nga protéger bango. Molimo mosantu sunga biso sunga nga sunga bango to sosola makambo tozoloba na kombo na Yesu Masiya. Amen. Bolimbisi bana na Nzambe bolimbisi tozwa ba Bible na biso bolimbisi na lobi tozwa ba Bible na biso tofungola na Bible ya Exode twana Exode tozwa na Exode combien twana Exode 3 twana Exode 3 tobanda na verset 5 et 6. Exode 3, tobandi na 6. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. De nalobi bolimbisi. Nzambe alobi lisusu nazali Nzambe ya tata na yo, Nzambe ya Abraham, ya Isaac pe ya Jacob. Bongo Moïse
abombi elongi na ye pamba te abangaki kotala Nzambe. Te totanga setia tobanda na seti. Yawe alobi nasi namoni ndenge bato na ngai bakomi na pasi na Egypte. Alobi boye nasi namoni ndenge bato na ngai bakomi na pasi na Egypte. Nayoki ndenge bazali kolela. Abi nayoki ndenge baza kolela na maboko ya basoda oyo bazali konyokola bango ya solo. Nayebi bapasi na bango. So yo kiti ekosala yo bien, ekosunga yo. Mengai natika. So botamoni so otangi mwa bien. So continue zo mimono kosana sika moya okanga mapamba. Natangi bien place wana to batela kimia. Dieu nous a dit quoi? Dieu nous a appelé amoni bapasi na biso. Bible ndenge ezaka boye yango monaka verset moko pasteur wana te on ndenge mususu, pasteur ate on ndenge mususu, pasteur ate on ndenge mususu, pasteur ate on ndenge mususu. Bible eza na inspiration, cette esprit azwaka mutu na mutu na inspiration na lolenge na ye, mais yo mwana na Nzambe oyo kaka Bible otanga Bible Exode. L'essentiel asengaka bwani ya Molimo Mosantu po yebana kosimba yo asunga yo, po yebana ko comprendre mate ezali nini, bazoloba nini. Mais Bible ezaka moko bana mokile bana baotanga Bible o to kotanga ngo to comprendre ngo to te yango to te yango lisusu. Amen. Je vais vous lire beaucoup de choses à aucun même verset moko. To tangi Nzambe alobi je vis les souffrances de mon peuple. Ça veut dire awa Nzambe azolinga abikisa peuple na ye libota na ye. Na te yango na ba voler to musumi sato hein. Soki na lisungi ya Molimo Mosantu koki kopesa nga lisungi wana na zu yango na te binongo moko ka verso me ba voler bele. Na bandi na kote yango na bomoto. Na bomoto hein. Awa Bible ezoloba je vis les souffrances de mon peuple na Israël et na Égypte. Na boni souffrance ya Israël wapi na Égypte. Amonele on ndaku na bango te. Poani de 1. Ismaël ton azaki na ndaku ya tata na ye Abraham. Ismaël pazaki kolela. Mais Sarah zoloba na Ismaël na mama na babima bakende. Nzambe Ismaël na kata ndako na lela kate. Ismaël na ndako na amona ipasi te. Nzambe ayebisa Abraham sala o Sarah lobi na oyebisa bon bakende. Basimi nzela babandi kokende. Bakomi na désert. Kolela ya Ismaël na désert boyebi ke mikolo na otemnoka kolela Ismaël. Bo comprendre ba voler za na mabomba miwana na lokena bino malema. Kolela ya Ismaël na balabala na désert. Nzamba yoki kolela ya Ismaël. Dieu a eu pitié de Ismaël. Parce que okoki kolela yo mwana na Nzambe, okoki kosambela yo mwana na Nzambe, soki Nzamba yoki yo te aoyate. Donc faut yo toucher Nzambe po atinde lo seko ou bien atindi manger ou bien ye moko ya personne. Ezana makamusu Nzamba atinda ni ange. Ezana makamusu Dieu lui-même akitaka pona Israël kolo akita ye moko. Mais pona Ismaël Nzamba atinda ange pona nani oyo tobenga ke nani. Bakombe bandi kokima déjà bo pesanga kombo nani tobenga ke nani. Boluka rapena epse bino toza corps de Christ union fait la force. Ero yangai. Soko po uzutinde lingai. Donc Nzambe eza baka mususu atindaka mwange mais eza na baka mususu kolo akitaka ye moko ayaka pena ye moko a personne. Omona. Ena makamususu Nzambe na lola kuna akanisi. Nenga akanisi ye moko a pe solution na kokanisa kana musika.
après ce soir wana tindi ange te akiti pe te akanisi kaka asali ngolu na musika yango tobengaka ile Dieu des esprits donc mokonza milimo nyonso kobenga nzambe molimo elobi te ke nzambe aza na image oyo te nga Rebeka naza na yango so boyebaka te to na baka nakumisa nzambe aza molimo donc parce que lokola monde des esprits eyaka makasi ke monde spirituel oyo biso tovivika physique yango monaka ke tokumisaka nzambe na spiritualité mpo ya alongisaka biso na ndoto apo ya alongisa biso physique oui moto omona babomi ye spirituel baye koboma ye physique oui mpo nini soki obomi osali na makambo spirituel esimbi te obanda physique osimba te parce que réalité c'est l'esprit réalité à l'homme c'est l'esprit. Donc, réalité, tu me vois comme ça, Rebecca, mais en réalité, à moi, c'est l'esprit. Alors, ce qui m'a dit, mon angaza makas, yo ko bundi sanga boye, okolonga ngaite. Yango no mona batake bandana spirituel na révélation no bakangyo bandoto bakangyo ba bandana spirituel kuna ba bandi attaque. Donc, to ba ya physique bo ba tendre. Ozomona yango tolobaka nzambe na biso aza molimo mais so nalobi ke nzamba molimo elobi te ke notre Dieu baloba te yanga nzambe asalanga na image na nga alokwa ngai te notre Dieu il est comme nous parce que c'est lui qui nous modèle c'est ye moko yosho amashia nyosho esama na mokili modèle selon céleste donc Moïse otonga na otabelena selon modèle ya kolo nzamba osala mutu na Genèse 1 tango mobalo bato sala mutu na lolenge na biso donc soki Genèse 1 te kita na Genèse 26 oyoka nzamba oloba na osala mutu na image na biso wana nani nzamba akana kombo na eza lokola ndenge nzamba kela biso na image na cette révélation kombo ya nzambe yo muzana na kombo nini wana non wana poste non wana prénom na Rebeka na non o na benga buka na non elandaka wana eza prénom ko eza Rebeka na 3 non mais eza la bato mususu aza na de non wana na oyebisa bino pe makambo eza na révélation ya de non wana toza na tonto benga zela na kokende pa de itia moyindo te na betaka masolo papa na biso na tia exemple ya satate po esika kombo na biso etangamaka kombo mosusu etangama te mais etangama na ndenge mosusu mais ana olobela créons l'homme à notre image notre ressemblance nzambe awa to tobengaka ye kaka molimo na bungi te naza mateya na ngai ya Ismaël nzambe to tobenga le Dieu des esprits mokonza milimo nyonso ezoloba te ke nzambe aza na image ya nzoto te fu yoke koluka moto akokani na nzoto na nde oloba ye wana nzambe te nzambe to tobenge esprit bible ezoloba nini na Genèse comme nzamba meminga na Genèse tokende na Genèse na Genèse excusez-moi bolimbisi bana na nzambe de bolakisi ngai na senga bolimbisi po boza rebele toye nano na zela nazaka na Exode na ine bandi na Genèse 1 tokende na Genèse 1 pona faire fongola bino loko moko alobi ne tobanda ata na 2 ata na 3 boye nzambe alobi tene mokili ezalaki pamba wana bandi 2 mokili ezalaki pamba ata eloko moko te na kati mai ezipaki mokili tina se ya mabele epai nyonso ezalaki se molimo tobanda wapi na molimo ya nzambe ezalaki kotambola na likolo ya mai tobanda na dea Bible ezobanda parce que na lobi ya réalité à l'homme c'est l'esprit notre Dieu a biso na ressemblance biso soba ko moluka bino mutu po azala nzambe non Bible lobi molimo na nzambe ebanda kotepa tepa na liboso likolo ya mai tobandi na molimo tozo kokita nzambe azobani boye nzambe alobi mutu alobaka wapi na monoko Dieu ala la bouche nzambe alobi kongenga ezala pe kongenga ezalaki nasukana na nango ebeli na mutuku tanga ezonga taka na tanga malembe na likuku mabosunga botanga rapidité bochindelanga
na mutu. Donc les problèmes ezanini. Notre Dieu d'abord, tozo banda na Bible le commencement ezalaki molimo na nzambe. D'avance molimo na nzambe. Après Bible zolo banini pre nzamba lobi, nzamba eko loba. Nzambe tonga okela biso na image na ye awa. Biso tozaka ressemblance ya notre Seigneur Jésus de Nazareth. Mais yango te repousser biso batiela biso idolâtrie que nzambe yeyo te a mutu ya biso to ndima epo nzamba sa biso ressemblance na maboko na molimo te, mais même na kati ya mutu ya molimo ezali. Donc le commencement c'est l'esprit d'abord parce que yango ande eza makasi po yenda vanda kati ya nzoto oyo ozomona oyo. Mais nzambe asa biso na ressemblance mpo nzambe na munoko Bible yango boyoka nzambe alobi, ça veut dire na molimo na ye aki na munoko. Après bino bozoyeba ke tablenaki soki tablenaki Moïse ntongo bakenda okoma tablenaki te eza tablenaki eza oyo nzambe asalaki nini au modèle selon le ciel. Table de la loi. Monini omobeko ya Yahweh apesaki na Israël les 10 commandements. Nzamba koma ona ni na musapi ya nzambe moko akomi musapi akomi yango. Nzambe azalaki aza déjà na nyonso biso tozali nango. Tant nzamba monaka je vis souffrance de mon peuple. Elle a vu avec quoi? Elle a vu avec les yeux. J'ai attendu les cris de mon peuple. Elle a écouté dans les oreilles. Donc notre Dieu aza molimo. Mais le but est toto bakanga na kumisa nzambe na nzambe na ngaka molimo nde suko yote. Nzambe na molimo ndeni. Oui, molimo za makasi koleka monde physique. Donc na ibandelezaki na molimo après nzamba bando kopesa biso babiloko atoyi baki nzambe na biso na musapi, nzambe na biso na matoi, nzambe na biso yoka biso mona biso alobaka. Ozoyoka. Amen. J'espère que vous comprenez pourquoi tout le bas notre Dieu. Nzambe aza esprit. Yango so ngo komisa banda na esprit. Banda na molimo. Elo ni na ngena lobana bino. Je vis les souffrances de mon peuple. Nzamba eko yoka kolela Ismaël na libanda. Nzambe batu mususu na kati ya ndako na bango nzamba tabagangi nzamba oyoka bango te po nzamba yoka bango fa yoke la bango libanda. Les souffrances de mon peuple oh na ebisa rabino nzamba yoki ce n'est pas là-bas au Congo. Non. Nzamba zaka nzambe ya Congo te. Nzamba zali nzambe ya quiconque croit à mon nom, il sera sauvé. Quiconque invoquera mon nom. Donc, nzamba zaka nzambe ya quiconque. Le quoi nzamba zaka nzambe ya quiconque. Bisonde tozoza la peuple choisi de Dieu. Libota ya nkolo. Mais l'obite ke banzamba obikisa batu msute. Kaka le poisson noir. Nde nzamba saki bango katika la wana kaka non. Nzamba zana pouvoir, zana makoki, zana ba possibilité, zana ba capacité. Oh biso batu tozali na ngote. Mais Bible zo ebisa biso kande na ebisa kibinoke musuni ya Jésus eza munene to liango ba africain to koka te fuko katela ngo batundambu wana Bible zo lo bana biso to ndenge aza munene bongo abibo kolia nzoto na ngo mela makila nanga siko zo ebisa biso aller partout dans le monde wana to toka kupa makila tozo ke nango aller partout dans le monde pour na kopesa baninga ba mela bazwa bon moy bakanisa mémoire na ye aller partout dans le monde wana to memela ba nzoto ya Yesu maseto otalisa ndenga kufaki ne kulus po mutu wana zwa po moy abikisama. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez parce que dena beta kengo toleka. Congo na minute oyo Congo ezali désert. Congo eza désert na moment au Congo eza désert. Eza na batu mususu babotami na Congo bamoni bolamu Congo te bakufi. Eza na batu mususu babotami bamoni richesse à Congo te bakufi. Désert bakoko na biso to bazaki kuna na kati ya désert. Eza na batu babotamaki bakoti kanate bamikufeli. Soki boyebi te. Bakoti kanate bakufi. Alors Congo wana na opesa bino ba révélation ebele pe na koloba o eza makanisi ya bato. Donc j'espère qu'il y a des questions au basala nzambe bazana nango banzambe bazana nango dans Hollanda bakanisi ya bato. Donc pour na ko interpréter yango pour na kosunga ka vidéo ça tellement complet pour na ba comprendre le sens nini na zote ya Congo est un désert. Alors Congo o eza na richesse na yango mais peuple d'Israël a okufa pena bongote Congo la kokufa niente yeso ya ozonga te ça que ka Congo wana pe asepela ta na richesse ya bolamu nzamba pesa ye no esama bongote bakoko na biso bamonaka bolama Congo kala bakoko na biso wana zoye lokola Abraham ava koti bana Israël bakota Kana Abraham koko na bao déjà leka kana Kana
koko na bango deja leka na kana nzambe alakaka moni mabelo na opesa yango na libota na yo eza na bapapa na biso bamona richesse ya mboka Kongo nde babetela biso lisolo ya mboka Kongo nga Rebeka na botami na moni bolama Kongo te richesse ya mboka Kongo te nzambe deja batu babotama bamona bazobetela biso Kongo na biso eza na richesse me tomona yango te me toyoka yango nga na mona yango te alors biso toyelelo awa libanda mboka tozolela désert na bi nini au Égypte biso tozolela parce que Dieu a dit je vis les souffrances de mon peuple wapi na Égypte ndenge mokonzi monene ya Égypte azoniokola bango notre souffrance kokanisa te ntango olela na yo te mpo na Congo nde nzambe ayokaka te non ton souffrance ton souffrance ezobima ozosala mosala mais ozo liate, ozo cultiver, mais ozo à l'aise. Donc, c'est ça ta souffrance. Donc, ma dépense, ma kambebele, wan ozo kokate. Ok, nous pouvons se babiloka, ozo baluka, biloko, oto liak, ozo tala, pas sina riche. Nyoso wana, ozo kesa misala makasi, mais ozo se retrouver te. C'est ça ta souffrance. Dieu a vu ta souffrance. Zambesko alinga sala biso bolam. Bolam wana yokoya na Congo, batumusuba koloba non. Tokende na tango ya suka. Bolamo bango ba oteya wana ba omona ngo bolamo wana ya te non Bible oyo oteya me oteya malisusu au-delà de ta connaissance il y a d'autres connaissances ozomona bolamo ko ya te nzambe ndenge azaka nzambe ya batu nzambe aza le véritable juste juge na minute epe Elohim etelemi ete mpo kata makambo nzambe soka ko frapper ndenge alobaki na Esaïe ako frapper bango ndenge mona biso te biso soto ozwa frappe le bota na parce que désobéissance totanga makambo ya nzambe totaka na pratique te totanga makambo ya nzambe totosaka ye te là notre Dieu va nous frapper mais cette frappe là ya konima ba idolâtrie na mboka ya frappe pour na mboka na biso mabe na biso yango bozo mona bongo mais tongo nzamba ko susciter muntu lokola Gédéon pona ko buka hotel ya Baal na mboka Congo nzamba osala biso ngolu nzambe roya na peuple congolais notre génération to mona bolama Congo mais cette génération on a olobela il y a d'autres générations ekokende malgré ba milengela te bakokende parce que baza génération bandimaki idole na mboka Congo peuple Israël na kati na désert na souffrance ayaki kosala fodor alors badoraki fodor mabele fongoma kimelaki bango bakufaki malgré Dieu l'a pardonné mais bakufaki eza na génération endimi Congo endimi idolâtrie na mboka Congo il y a des pasteurs bandimi idolâtrie na mboka Congo bazwa ko sepela na yango bakoti kisi baloji baye na banzambe ya belé na mboka Congo alors cette génération na baza génération ba mérité nini oyo Ézéchiel 36 bango ba okende Ézéchiel 36 biso bato vivre makambo Ézéchiel 36 tangue Ézéchiel 36 mobimba merci Saint-Esprit bango ba okende donc bango ba okende biso to yo ko vivre bolama Congo yango moni ke bat ba oteya biso ka Congo ba oteya biso Afrique oteya biso bolama mboka ba oteya biso ba réalité Bible oyo ba bolingi boloba ki Bible oyo ba zwaki yango ba pesa ki biso bateyaki biso bakosaki biso mondela akosaki biso ya malamu tozalaka nango mpo mondela akosa biso ezani ya malamu tozalaka na yango mpo mondela yela biso lokuta ezalaki nini non soki bango bapesaka biso Bible lokola poison empoisonné biso mais nzambe ya bosanto azwi Bible oyo abongoli yango ya bien mpona biso soki bamemelaki yango mpo edétruire biso mais lelo Bible oyo epesi biso sali epesi biso vie éternelle eza maloba ya papa na biso soki bango bayaki mpo bakosa biso bazalaki poussé par l'esprit de Dieu mpo moto akoka kokomela biso yango ayela biso Congo aza te parce que peuple Israël fo boyeba dimension ya baafricain fo yeba mentalité ya baafricain nzambe fo akitisa molimo ne asunga peuple Israël. Peuple Israël a raisonné le contraire. Bana bamindele a bozomona même ti lelo film Yesu esala makaka. Esa makaka basalango. Omona mwaso batiaki Marie kayo wana ozala Marie. Mwaso batiaki Marie Madala. Ye wana ozapeka Marie Madala. Mais biso na Congo na biso africain Yesu bolobi aza bino. Mais bokoka osala film Yesu te pourquoi boyokanisa nante. Au monde yo za producteur ozo sala ye acteur ozala Jésus ye kuna mama o ozala Marie Madala
ye kuna kozala marti, ye kuna kozala nani oyo. Mais yo oza producteur ozolinga obima na marti. Obi ozolinga obima na Marie. Marie fo azwaka azema molimo mosato omona ke mwa mwasi bato afine filme yo déjà yo producteur yo tiezi. Biso ba africain toza bato mo tosala makambo bien te. Futo koma kosala makambo bien. Nzamba o soutenir biso. Baboyela biso te tosa filma Yesu. Mais lo lenge ni bo sa filma Yesu bino bokoti na koswana bokoti kobo ya solo, bokoti kisi na kati bobosa na kaya filma Yesu. Bokomo ke la filma Yesu kisi po ke netala mana mokili. Bobosa ke za filma Yesu. Bokomo ke lokala kisi po batala ngwebele. Bino atako yemba na bino ka fubo chakisi. Po batba yo ka ngwebele. Atako te na bino fubo chakisi. Po ka otala makebele ata na YouTube fota la mebele. Bokomo pese nango bato, bokomo somba babone, bokomo samba kambo terrible po kaka batba ye babino. Bozo sumu ka bozo bosa ke batu nyonso batala biso wana. Ba yebi biso te. To tike pe oyeba la te. Toyeba nite babenga rapete toyeba nite batala kaka esili batala kaka esili baza batu to ba batu te toyebi te siko yoke kosimbela bango kisi po ani po batala non so nzamba pe sur 30 personnes te 30 personnes so nzamba te yo 50 personnes te ya 5 personnes ne fiske na kati ya 5 personnes abimisa 5 juste oyo ko sauver génération na yo nga nzambe nenga benga bo asali opportunité Dieu nous donne nzamba pesa biso nyonso opportunité na vie alors cette opportunité l'éternel m'a accordé et ça que pour nga na bato ba na so boza 1000 na bimisa ta 5 juste to 10 juste les générations na ngeza la sauver to ngai mo Rebecca na za la sauver Abraham azo ebisa nzambe so que kuti 5 juste to 10 juste na Sodome nzamba bini na oboma Sodome te nga Rebecca na prédication nga na repentance nga soka na meki ko kabola bato ba mama na masumu na mabe na memi ba na bonzambe ba ki bandoki ba confesser ba comprendre que Yesu a souverain aza capable robikisa bango po ba ke na moto te soka na bimisi 5 juste c'est bon nga na sauver révélation nga na sauvé pona oyebisa nzambe Abraham aloba nini soka 5 juste bazana Sodome yo baki oboma mboka mobimba te mboka mobimba na Sodome ya mboka ni ya basumu Yesu akitaki abomango koma so 10 juste bazana mokili mobimba mboka wana ebika mais siko nzamba trouva 5 juste te 10 juste te mboka wana kufa oui mais nga Rebecca na mateya nanga so na bimisi ka 5 juste nga Rebecca na sauvé kamune wana révélation ça va toza wa Nzambe apesi biso évangile na ye po ebikisa biso abi aller partout dans le monde to limiter pour na africain bo sala tout oyebaka ke Jésus za africain si mako yebaka Jésus za biso suko esili non siko bato wana to lobisa bango te non bo sala bo pimela bango évangile lelo ke Nzambe pa Nzambe na bango ba bongo la mitema po bazwa bomo ya seko pa tata na bino bisika bizamingi mais Nzambe na Esaïe zoloba nini mbolo Nzambe obimisa biso to ozonga Congo bango bakoya bakoma lokwa bawumbu biso to salisa ba misala mais bobosa na Nzambe aloba to salisa ba misala na tango na mona bokomo luka bobota na bango to tondisa ba métis na Congo te Nzambe bibongo te alors yango moni ke délivrance ya mboka Congo so ya mero za pe délivrance ya matalité ya mutu na wana te na passa na kati ya Congo na kati ya désert bato ba komona quelque chose a bolamo Nzambe za na un plan merveilleux pour na ba africain o ba komona loboko na Nzambe ba oza ba africain baza na génération ya Caleb ba na génération ya Josué parce que toute génération ana nyonso ya ba Moïse ya tetite se makamba mabe ba okende na ba vague koya eza ote batei biso ka to somba loso to bomba fufu to bomba masango po Yesu oleka te ange de la mort tanga lekaka ezalaka te ke bato bazana loso bato ba obika non bato bazana fufu nde ba obika non ezaka bato bazana makila Yesu nde babikaka eza bato bazana le sang de Jésus nde bazwa bomo Bible lobi soko zana fisi te na kati na yo y a pas la vie en toi. La vie en toi, ezozala tango yo za na Yesu Masia, nde vie eza kati na. Soki na bomo na mama, yo tiena no lembo makila te, na kati ya bomo na lokola peuple égyptien, ne peuple Israël na kati na Égypte, soko tienda kune lembo makila te, ange de la mort tango okota, y a des cris. Il y a des cris maman. Kokanisa te kuna place cri ezalaki, nde provision ezangaki. Bible zoloba même na ba bétail, bango bakufaki. Même les premiers nés, il y a ba bétail. Basali Nzambe lote bakufaki. Nzambe tango ya azwa ko complir que bakangi biso.
bolimbisi peuple Israël so banayebisi bino bisika nauti busika nzambe asalinga ngolu vraiment topartage bino cette parole vraiment ekopesa bino bomoi so boyoki yango na litoi ya lola nayebisaki bino version moko exode tote yango na miteni ebele mpe ebele ebele bible inspiration nzambe akososolisa oyo molikama na boye azwi so asosolisi yo na boye azwi so asosolisi yo na boye donc nomona bible nakobanda kotango nakoya kotango ata 10 fois me na kotango kaka na bamanière ebele awa nzambe azoloba j'espère que tosaute parce que totasalela mpe minute j'espère vous comprendre désert c'est Congo comment histoire ezali avant Ézéchiel 36 botanga yango bien bolimbisi bana papa na nga na bao balingaka nga na bao balingaka ngai te nasengai bino pardon bolobisaka nga nayebisi bino déjà ke tokoteya bible elobi nini encore tobandeli yango na bana otanga 3 volets toye nango lisusu na nzoto lisusu bible ezoloba je vis les souffrances de mon peuple souffrance ya bana na ye nzambe akomona mpe na ndako ya mabala eza na motu mosusu abandaka kobela ata avandaka bien azalaka bien akoti na ndako ya libala souffrance ndenge ebandela kuna pasi nde ebandeli kuna mwasi akoma maladi mwasi abika akoma pasi mpona nito mosusu akenda kokuta elima mobali akoma konyokola akoma koluka koboma ye mai ndeke mwana na nzambe nzambe azoprotege ye kaka bato ebele baza na baka ebele mais pour comprendre le langage ya nzambe ke seigneur nga nazalaka na nga bien mpa na biso wuta nakota libala na ngai tala basouffrance ekomela nakoma kolela nakoma muta pasi nakoma na baopération nakoma na vivre vie ya bien te ayoka nzambe akozwa décision nini ye azokeka na sentiment njoka bakoleka ye na sentiment tomoni mibali ebele babomi basi na bango mpe babali encore tomoni mibali ebele basakrifie basi na bango babali encore mibali mosusu bandimaka bacor mpenda na famille wuya ndima tikala vive na bana mais par rapport à baintérêt spirituel il y a des intérêts spirituels nga moko baningai balekisanga mpona kende kofutela bango baniongo osomona bazolinga balekisa mpo bakefutela bango nga baniongo nga navanda na libala nzambe azolebisa ngai yo rebeka nayeki no ate mpo botaka don nayeki no na poto teka mpo botaka don nzambe abimisa mbongo na ye amemanga na Europe mais mpona akobotaka te don nabota baeuropéen non nabota bafrançais non nzambe amemanga mpona une bit wana lelo na osalia cette bit là alors nzambe amema yo quelque part wana fo luka oyeba bit nini nzambe atia yo place wana biso toignoraka donc yo ozomonaka nde yo kota ndako ya libala kokraka na mobali na yo fanatika mobali na yo donc tu fais tout ce que ton mari fait il dit mais osalaka oyo elobi yawe te cette parole eyaki pamba te bible ezoloba ni wana natika bino naza na moto kaka luka oyeba place ozali volonté ya nzambe eza nini mpe ta mission c'est quoi papa omemi nga na libala na kati ya ndako ya libala naboti bana mission na nga kasi na ndako ya libala eza nini parce que ngai nakondima teke nawutaki lola nawuti éternité naye kaka en vain na mokili oyo nayeki kaka mpona bota nabokola bana apres nakufa non il y a quelque chose nayaki kosala pour cette terre baange bayaka na bamessage bayaka baya na ndako ya oyo moto yango azokimanga mingi bozweka te azokimanga mingi so nalingi nazweka boye kombona ezokima ozomona bayaka na mokili bayaka na message ngai nayeki na message nini na mokili oyo na longwe wana boluka boyeba esika nini ozali mission na yo ezali nini ya quelque chose en toi faut se produire yango tala na yo fo tala yango malamu fo landela yango mpe fo yeba yango malamu ndenge olingaka koyeba salaire na yo luka oyeba tala na yo mpo outiliser ce que tu as ekobendele oza nango te nayebisaki bino esu tokotanga na 3 volets tokima baminute bible ezoloba nini j'ai vu les souffrances de mon peuple Dieu aussi peut voir votre souffrance parler de tourments mpe atindeli bino liloba repentance sincère par Rebecca mama nzambe amoni souffrance ya lieu de tourment souffrance ya enfer Dieu elle a vu les souffrances de mon peuple atindeli bino liloba mpo ekangola bino topratiquer cette parole mpo tozwa vie biso les problèmes toyokaka makomi na nzambe mais vie ya kopratike makomi na nzambe yango eza biso nde lisumu problème na biso ezali awa
Alors c'est problème awa vérité ya problème wana ezoya nalingi nasala minute mo mokie nasalaki minute ata ebele bakangaki nga video eza video kutu boyebi na bandeli yango eza video eza tellement déjà nasalaki yango eza na makambo ebele bolanda deuxième partie topesa barévélation eza video deya nasalaki tala bomoni eza video deya nasalaki mais cette vidéo nasalaki oyo bomona eza déjà vidéo nasalaki vidéo oyo mais kendaki nga molai makasi mais bana badérange nga makasi makelele to na bandela mpona tiela bino bana badérange makasi yango moni nasali yango nakata yango ndambu poto tiaka eloko eza na makelele te j'espère que oyo natieli bino wana bozo comprendre nzambe amoni mpe souffrance na biso atindeli biso tose repentir tokufa kati na yesu masiya mpo tozwa bomoi ya seko oyo ezali nini oyo kana na biso parce que notre père aussi Abraham ndenge aleka na kana liboso ya peuple Israël ekola Abraham koko na biso liboso ye pa akei liboso na biso bakoko na ye ake na lieu de repos alors lieu de repos wana to en paradis eza mpona biso wana na molimo eza mpona biso baisraélite tokota lieu de repos eza te tosuka na désert eza lokola enfer désert eza lokola lieu de tourment zwango bongo okufela na désert okufela na lieu de tourment mais eza na génération lokola bakaleb na bajosue bakota terre promise wana ekozala lieu de repos mpo bapase baloba moni bateya bino ka mosuni bamama na bateya bino ka mosuni bateya bino ka biloko ase bokozela bokolia bokozwa biloko bango barezo na bongo bakokase biso mateya bango bazala bongo ka mpo bolinga bango botia bango baenveloppe bopesa bango mbongo wana soki bayaka bamama wana bayaka bata batémoina bana vite bapesa bino mateya te oyo komema bino dans le ciel tokoteya yango na nzoto na koteya yango na nzoto deux fois na koteya na molimo boyoki nga na koteya bino na nzoto na molimo mpo bocomprendre parce que boza mpe bato physique bocomprendre vie physique et vous comprendre le monde spirituel cette parole ça nous parle physique et ça nous elobelaka biso mpe spirituel nalobi bien so nalobi bien confirmation na lieu de rencontre koto botindela ngai bozososola peuple de Sion tokoki koteya bino ka molimo te parce que boza mpe na parti nzoto fo azwa mpe bomoi atika na basentiment inutile oyo tozalaki nango wi ozomona fu nzoto mpo azwa discipline parce que mpo apesa accès na esprit à agir na façon oyo alingi asalela mokili na ye parce que molimo ono aza mposa asala mais yo ndo basentiment na badésir no ndo olinga kopumbwika okelia bato mposana wana ekiri oyo bosala moziki emata waso bokutani bobi ye ya eyoka biso ye wata botyaka bowane soko bwana bilamba te botya boye tala danger ozomona wana siko bobandi sikoyo kolia bato to bobandi kaka kobina bazebola na butu non loyenge wana eza basentiment badésir ya nzoto na yo lokola osomba avion te na butu yokanisaka nde wana yo avion na oyo osomba non. Cette parole na lobi Dieu a la vie souffrance de mon peuple Israël oyo aza peuple au fois kende place koko na ya mona liboso ezali kana lieu de repos place o nani Abraham azali Jacob azali Isaac azali alors aza muto fois mona avant mona fois tie elembo makila elembo musu bakopia bino te par elembo makila parce que elembo makila kufe kotaki te donc muto aza na sang ya Jésus makila na Yesu kati na ye enfer emona ye te parce que baza makila epesaka vie epesaka bomo vie éternelle parce que bomo ya muto ya na makila si tu as le sang de Jésus en toi tu vas pas aller en enfer donc tosuka wana po tobandela mateya oyo nalobi ezali matata lelo na série na oseka te mais na yo osekisa bino na video oyo naosala mibale ya na kamuna kuna donc je vous aime beaucoup nabonde mpo na bino po togarde ata quelques minutes po te baempêchement eza te eza biso mpe bashishi ebele te ya nzambe abosanto apambola bino baservant de Dieu toteya bana na nzambe bomoi toteya bana na nzambe vie éternelle basala barepentance batika kindoki lokuta moyibi bazwa bomoi ya seko kindoki ya na ntina te ya lokwa biso mpe to tolinga ye mibali tomona biso bana na ntina te taka tofala na biso mpo bana bango bomonaka bango wana yaya azala pembeni mwana mai aza pembeni me mwana mai makambo azoyela yo
ocomprendre te tozwa pembeni na ye yesu apesa biso vie apesa biso bomoi yedelize bana Jacob na kobetela bino barévélation na oyo ezoya parce que video eza molai alors parti ya molai wana na oyebisa yo tokata poso tobi tokoti yango toyosala désert na video ezepeli Yawe nzambe bomoi nzambe ya Israël nzambe ya Jacob na lakisi bana oliloba na yo na talisi bango repentance na talisi bango nini oyo eza terre promise nini oyo ezali terre désert Seigneur Yesu Masia na mateya oyo yokota mpona kososolisa libota na yo fungola bango bato ya molimo bacomprendre ke vie oyo toza nango eza na suka ke vie oyo toza nango bakobetela biso masolo ya nouveau Congo mais soki tokoti yango te tokokende ne wapi le problème eza soki tokoti lola te tokokende ne wapi alors biti oyo Jésus ayaki na mokili pour nous sauver pas pour nous perdre parce que azotika 99 mpona kolanda moko abungi Seigneur ata na kati ya bato baolanda video oyo babungi zongisa bango na nzela kolo lakisa bango ke na mokili oyo toyaki kaka kobota te mais toyaki kosala mosala quelque chose na mokili oyo nzambe na oyo apesa biso bwani ya kososolisa bango na deuxième partie tokontinue oyo tokolobela bango mpona kosunga libota na nkolo nzambe na bombi bango na makila na yo na mibombi na makila na yo zwa kontrola video oyo yokela biso nyonso ma toza na posa lisungi na biso nyonso tosumuki liboso na yo papa place na lobi bien te limbisa ngai place nakanisi malamu te sengai na kota na profondeur na koti te na tali minute mais na tali te mpe inspiration ozopesa kolo yoka mpe mawa limbisanga mwana yo kitisa mawa na yo na biso nyonso sala biso bolamu toyeba oyo ezali verité ezali yo oyo oyaki kaka na verité yolobi tokoyeba solo ekokangola biso tika verité oyo ekangola libota na yo na bonde libongo na lobi pai amen bai yokanga amen na bi bai amen donc nzambe alola apambola bino azala na bino je vous aime beaucoup bye